on a ici na mikako donc la muke très bon comment il na point en bas là ils a parce que pour cacher qui vérité wana ce que ba vérité wana olinga même pas beaucoup matina niveau ya comme na commune mais le quoi cacher qui vérité wana des salaires que beaucoup balana mais arrivé à la maison à relater vérité wana nyonso bon et ça la ma trop pas quoi ça peut-être moi si o akio dota ko ça ikaza moi cité azole penda ku bazana ba pe mo ndoza chaque jour te so be mo ça tuni koza o ko ça ikara peut-être là na musala mais aza marié relativiste disons nous balazane mama na tirer ma biso na bina na ngo boye simba te seke fona ya na ngo ba ndenge mo boye ay ba ke na obala e donc akena o ka ba bon bosala ma be. Coucou. Salut à tous. Le bien sexy hein. Ndena banga suna ngolika kusen Obama sole baby. So na longolika ka awa na isi na mikako donga muke. Na banga bloquer chaîne. Salut à tous mes abonnés privés. Mes abonnés on va abonner nanga. Ba abonner nanga privé. Ba on na lobela ba mbote partout bozwami. Hein bato Europe, bato Asie, bato Océanie, bato ani Afrique. Bato suyani Afrique, Europe, Afrique, Amérique, Europe, Océanie, ce qui ni na tous les 5 continents bike bolandara. DKM Flash, hein, bike bolandara, DKM Flash TV partout dans le monde. Pour les bike congolais, aza soso pemba se retrouve partout. Bato ba okalinga la badara partout dans le monde. Donc on a déjà la star olo ba o mutu na bisa kan dezala. Na ili susu tika ba conseil na ya bien. Bon tout la star o tsaka ka ore apwani so na longoli ka ore o ba miso me nyoso. Elali. Ya mo to tiki ore iza kaka iza apo ikanga mo masolo tala kaka. Big salutation à toi mon boss David Kanyama. David Kanyama mon boss où met la place aux Ali. Bambo te belé yo fo zala kaka po biso peto zala kaka po DKM Flash TV pe existara kaka. Si j'ai l'habitude à les Ali on attend un téléphone oh monsieur comment on attend un téléphone attends mon tout peine on tape un téléphone on temps place c'est là que ça peine que Nazara pena mosquée béton et maîtresse plein partout dans salarié émission mensonge moro boa bombe la kayo avant bobalana et qu'est-ce qu'on continue ndako que se retrouver que ba réalité eza sous ndenge oya ebisaki yote que fera-t-il na ki fiancé a kosa ko ebisako ba mamo boye et okoma ke bokomi ndako moko e ko découvrir que nyonso abande ko loba wana ezaki lokuta peut-être pe soki obalaki ezaki pona ba kozo ya kosa ka wana. Mais tant comme il en a ko remarquer que la réalité est sous bon côté ndengo ya bande ko lobila que fera-t-il ba réponse na bino bobo komila ngo kana ba commentaire na za posa na ba vraiment ba réponse na bino ba vie na bino hein ba vie na bino ndeni ni bino boko ko réagir par rapport ya si j'ai la biso lelo vous avez qui na yine qui fiancé beaucoup mais bozu pétant. Mais il n'y a pas eu de temps à kosa yo, à kosio petro, kosio penza. Et ça que bobala ni mais. Bon comme il ndaku sur 100% ya mambo ya lobela ki peut-être mi balé comme tes solo. 98 nyonso ya lokuta. O senga divorce. Oko boboyana soit au salon kana manière na yo soit au continuer beau vivre na na pour ça va commentaire na bino et ça vraiment na si wana ou peut ça vraiment ba vie na bino ba réalité eza ebelé lelo eza vraiment tellement ebelé eza ba mibali msu pour moi ça linga il faut s'inventer. Il faut s'inventer nana kosa ke ngana za boye omoni kutu mama so lokuta lokwa pe ba si on peut aller là qui chasse la quoi matérialiste ya linga su mobala pamba te ya linga raté balamba la mobala sika mo ya linga kuta da biloko si balambela déjà
bilo aussi balambele veut dire akuta mobali déjà abonga na ye akoka na ye na nyonso ndenga nde aolinga ye mais mibalo bazaki azobunda na pona vie na zuite po moi ça qui chasse alinga ye wana se kaza moi so aza mutu aotala lobi mais bashi lelo so $500 faut pesa kana minta po so promettre a ki oluka mobali mso pesa ye basi balinga mobali ayela ki ba masolo déjà tu vois Jeep wana ngana bimanango omoni kutu yana bisala na poto atindelenga mbongo moboye ngamna gera ba fera yana na biso basi balinga mibala bongo atozo kosa e il suffit maloba na rekota e donc pona hier moi c'est comme ça na sommet pona hier moi c'est comme ça je mibala malonga ozaki na mobali na yo na ki fiançailles otuni mobali obota mobali abike na bota te na mwana te yo po bota tenga pe na bota te na mwana te ya ki fiançailles na bino kosi mo bele arrivant à la maison on ko découvrir que mobali azalaka na bana en plus na maman bana wana basala no divorce te basolaka pona bana soki mbonga bana tindakana mama pe bazaka bon terme basolaka menanu bakabwana te zaka ke po moko voyage aumela nde mobali na simatika lo bala yo sani peut-être bosala ba projet bosala projet peut-être bobota bana boye nzoka mobala kenda déjà ko salisa ba examen soit azora problème mo bon hôpital si ba yebisa déjà que akobota kate e bandeli pe e bakiangote e komi pena bokomi na ndaku jo muso atali kabo abi jamais na kobombela mwasi na ngelo kote bovandi kabo la muso na 0 heure abando rileto boma soloana bébé tu vois na bana pe bana ngomoko te na bana 5 na mama bango le sala bongo bango banda voyage sin morote azo te ke bakabona banda voyage sin morote bana bazali na tinda rambongo bana ba pa grand terre na ngai na tinda rambongo tala kutu musala kutu na sala keza boy abandi ko relater yo marambu nyonso oyo ko sala pena ke e déstabiliser yo. Ce qui peut-être bon comment est-il na point au bal na isa parce que pour cacher qui vérité wana ce que ba vérité wana olinga même pas beaucoup matina niveau ya comme na commune mais le quoi cacher qui vérité wana nde sala ke beaucoup balana mais arrivant à la maison à relater vérité wana nyonso tala kutu ngande nazara boye nazala kutu boye docteur kuta ebisanga nde nazabo na bota te mena ki fiancé déjà bo nde zala ka bolingo bo sangisi déjà ba kombo nde zara to bota bo pesi kuna nomba bana bo bota ye ami bote là déjà bana ne 5 après wana ko kuta na maladie moko boye sala ke ba kata iso ki pe ba rien robota li souté mais bino na déjà bo sala déjà bana bo pesa déjà bana ba kombo bo bota bosa déjà nyonso ye pandimi abali yo za non plus jeune abali yo achona ndako après abandi ko relater bo masolo wana nyonso yo osani tinini po mibala bandoki bazali mibala bandoki vraiment baza aibi vraiment très bien kendenga za boye akoki na ye kokoma ko aibi ke loko sala na soki lelo éclater et tumba mboka mais quand même sala ngona nous pona ba intérêt personnel. Mibali baza vanda pena na lemba arapena na mwasi na ye mandimi akende ko dote fimoro boye peut-être na ngaliema bana mabongo esalama trop pas ko ça peut-être mwasi o aki dota ko ça ikaza mwasi te azole penda ku bazana bango pe mando za chaque jour te so pe mo sa tuni koza o ko ça ikara peut-être alala na musala mais aza marié. Ne bateloni sala bongo netinga place wana na koka déjà te na koka déjà te po ko sala déjà lo mo abongo pa mutu sala kwa obomi ko boma mutu saka tozwa mbeli o chae soki peut-être alobi a supporter avant d'aka na libala wana c'est que on vend avec cause esprit na oza déjà wana te
soki pa lobi alongwa akende ya loko obebiseli ye CV na ye bato mokili bayeba te eloni esali ke bakabwana mutu na mutu ajuge na ndenge na ye ndenge azomonela makambo musika mais ye moko kaka na mobali nde bayebi eloni esali ke baboyana mibali pardon boevitaka na koyokisaka mpe basi pasi lelo toya kindumba ezobakisama ebele bele peut-être moninga lobeki azuma mobali ne mobo ya vi bavana bango nzoka mobali asali neka sentiment azaki neka na posa mobala ndumba siko amemela na ndenge mo logique donc ndumba la ti veste disons mobala zane mama na tirer ma biso na bina ya nango boye simba te seke fona ya nango ba ndenge mo boye ay ba ke na obala donc akena ka ba bon bosala mabe franchement bosala vraiment mabe boutique na ko sala bon ezo sonner vraiment propreté boye bara nini bozo sala nini bo sala koyokisa muninga mutema pasi tina niveau wana eza vraiment bien te obi ke oza engagement na yo obi ke moi sinon na ndako botika na bino okabwana kate molingi no ka mona batu po nyoko le olingi no ka mona batu peut-être o cacher la vérité mo obi ke un jour so vérité wana eyebani peut-être o sala bien te mais yo sali yango quand même muninga tongo vanda lelie tanga baby sa mutu na ya pété akomosa mara moko boye bata monkili boye yango ezala boko ya komandumba bobiti na ko ya batu musu bazaka na difficulté ya gérer ba problème ya mutu moso azui problème de sentir côtier vraiment tina motema akoka o gérer ngote do et baby si vraiment ya mutu na baby si vraiment mutu na akoko gérer ba problème te akoko girango te yo amona to ya mama bezo bakisa mo Fiona ndumba na balaka est-ce ba réalité kutana ngo yo yebise ke malgré ba réalité mais fa kanga mutema yo ndo ko kanga mutema eza batu musu ko kanga mutema te eza batu musu bena ko kanga mutema ela bango te do pasi wana ko iko digérer yango te de salika ka bebisa mutu na mutu na mutaza ba façon na yazwela makambo eza mutu musu choque ko ya na me apesa ngona na meke un peu ko balance mais mutu musu choque tango en question ko bebise pe mutu e ko sale pe mabe mutu mutaza ndenge na naza wana poso ba commentaire na binoti na ka boy mwana bato avanda ki na ye bozana ye wasire ye okosikosi ye opese ba assurance alibala après boko malanda ku akeko comprendre que obande no okosaye après ndo okosaye ba réalité eza sundenge ya bande ko kanisa te eza sundenge bande ko kanisa te que za ba relation na yo mususu za basi na ebele oza batuni mais ye obane peut-être ko kosa etant ki okuta bongo ale e bebisi mutu en plus ozo assurer kaka te eza nango bongo te bo vandika na ndako mwasi na yo wana mama abana no 5 aye sikoyo na minutes wana mwasi otie na ndako yende mtoza na valeur mais soki peut-être ya lingaki yo alingaki po ebisaki koza mwasi toza mwasi toza bana te peut-être alingaki bo banda vie bino mibale yango ba vérité mususu vomi kutu yebisa no moto vérité ye moko yebane ke na yebi vérité mais ekomati na niveau ye moko vérité ba yebisio déjà malgré au ça passi mais ozana efendenge moto na vérité yo moko ke ko découvrir na be fort na yo oui qu'on a vérité bimina non parce que ça quoi ça dans toute vérité même si aide à signer il y a considération parce qu'à considérer nga bombelingate mais vérité on a que découvrir na be fort na ngai na moni c'est comme si ils ont manque à considération en plus olinga ngate c'est ko linga nga pour na sentiment na yo basi lelo soki ba prendre ba comme la banisa po baza ba matérialiste moi sali ko katike mobala za mpiaka moi sali ko mona te mobala tambola makolo moi sali ka mobala za mutuka mobala salama déjà mobala za boy mobala za na kombo mobala za wana to ele maloba sukali a croire na yo mais muto azoele peut-être na sincérité azoele amour vrai yé en croire te ya tala kali boso mbongo liboso
Azaka na posa ba besoin na lelo pokuta na mwasi mo ba baza même moral na mobala kuti pa mobali ba bunda ba mbale koma pasi o mweke ba uti mboka ba mi balende ba yo bunda na Kishasa ka biso na biso Kishasa ay koma vraiment pasi vraiment makasi pasi vraiment ya pasi okuta na mwasi mo bane pena même moral bébé ande ni yo bunda benga pena bunda buto kanisa ya lingi yo ko pesa ye yo nde fo luka ko pesa ka ye ya sala ba besoin na ye asomba ba kabelo na ye asomba ba biloko na ye yo ka pasi yo nde yo ka pasi yo nde nyo kwa ma bisengo nde ze ye kutaza atan wana te basa Kishasa lelo ba komande bongo yo nde bunda na ndenge na soko zui oye nango tolie biso mibale mais ya obunda te naza wana posa ba commentaire na bino tala soki ide ezandeni na tala vraiment soki ide ezandeni na komi na fin ya émission na ngai fin émission na ngai sujet na ngezaki ke vérité moko boy caché oye ko découvrir yango après mariage que fera-t-il osani ni soeza yo osandeni bon neti na nga motema na ko ka ko supporter problème te na obima na nga kana ndako wana na kenda nga ka libela pona ko supporter mambo bongo te na motemo e ko ka supporter te ce qui peut-être ebisenga bien avant to linga to trouver solution le rôle la bombela nga ezaki déjà qui est considération ezaki peut-être alinga pona ba intérêt mo personnel peut-être pour moi sinaye azaki susu na azaki bazaki su esika mona moi sinete moi sina déplacer peut-être azaki nga po assez soulager mais ceux qui na amour vrai alinga bombela nga eloko te bana 5 de Jézébeli ata son nde déjà na côté na ndako bon ata ya bisenga te mutu musu déjà alinga yebisanga donc c'est qu'alinga nga pona ba intérêt mo boy eza dali bala ya vanda te ko bombela mutu la mama minene bongo donc eza déjà mabenga pona nga na bi te non kokate pona bino sko na posa na ba opinion na bino eza nini to kuta na prochaine émission grandeza la masolo ka ba conseil to ko ba ka prochaine émission bozela sou moski la sexy 1000 esprit oyes na ba sujet ya to kutani bye.